Mbote lisusu bandeko balandi yato komo apindenge to mesala kokuta na biso na bino kosola masolo ba yimboka masolo ya mboka Congo to uti wapi to komo wapi to kokenda pe wapi année ya bilan 5 ans ya mandat 5 ans ya mandat ya ba députés nationaux ya ba sénateur ya ba députés provinciaux 5 ans la bango sa nini esili mandat ya ba député esili RZ na bilan bilan zali nini yo zali député ozalaki député ozali député provinciaux ozalaki député yebisa solo na peuple na yo nini yo sala nini yo salaka nini pe souci no zana pour mboka na yo pour na territoire na yo pour na village na yo pour na commune na yo ere koki na ba misusu fier kaka fier année électorale donc RECOKI yako sanctionner tous les improductifs batubaza style na société congolaise te na ba territoire te na ba commune te peuple congolais bana ya Congo RECOKI yako sanctionner okomona député moko akotambola na 7-8 policiers député national. Mais place yazo kenela kuna insécurité paille na sous-siège parce à 2 policiers. Yemoka kotambola na 8 policiers, 10 policiers. Mais sous-siège ya commune na ye ezala 2 policiers. Et leur une zangi ozota 8 na yo wana. Oti la disposition peuple wana. Parce que ça bango yo robe ma député te, ça bango lo lendo na orgueil wala roza na ngote. Orgueil na lo lendo ozanango. Pour ba pesio pouvoir. Alors il faut respecter le peuple wana. Yango na zolo baka ernion surtout. Na bana commune ki senso. L'arrêt grave. Bo fongola miso. Nani boko voter? Nani akoko remplacer ba kulutu bandeko na biso o balaki ba limite na bango pour le développement ya commune ki senso. Commune mobimba insécurité paille ozuba quartier mususu maya malonga ezalaka te mais maya njili yango eleka na commune kisenso awa na uko perdre na liboto na ngai mwana ndoko na ngai auti ko perdre mwana na maya njili kozanga pompe kozanga maya approprié tozana 21e siècle mwana ki kosoka na maya njili akeya choli akufi. Responsabilité. Il y a bien des députés. Tous la vacance parlementaire. Tous la vacance parlementaire. Nazo lu comme député, on va faire enquête de ma quartier na bango surtout comme les gisenso. Nazo tu de ma maman. Nazo lu que na ba venir na banda ki na comité na quartier Kabila. Ba ebisinga même député national. Même député provincial mon côté à l'Ekiawa contre na biso ba difficulté ni bosala kanango. Maintenant, rapport ni boko passe ba assemblée na bino. Il y a un peuple qui souffrir. Parce que nous avons de la paix, route de la paix. Nous avons pas ma tête. Ti. Nous avons un fou là. Nous avons un bongo. Arrêt zate. Nous avons sans arrêt. Ce que nous avons ma place ligne. Embouteillage. Oui, nous avons un zéla. Vous voyez bien. Nous avons un zéla. Oui, c'est plat. Oui, nous avons un malam. Mais nous avons un arrêt zate. Bon, la qualité de la nzela wana. Il y a le bagarre ma bé à commune à Kisensu. Alors bagarre bola mouté oui. Na le ma bé à commune à Kisensu, le bola mouté. Bola mouné c'est la commune à Kisensu wana. Ma boulou. Ma ezala kate insécurité. Ndeko ya mosusu. Jamais Kabundi. Jamais Kabundi à Kabundi. O azala ki présent intérimaire ya IDPS. Auta kuna de boloba na kalemi aye na Kisenso a pesi biso école oto mona na Pentecôte wa biso nyoso ebi école wa na Pentecôte na quartier sola bino bana Kisenso na kalemi bosana na kalemi bosana ni ka ko lobaka na kalemi bosana ni na kalemi bana Kisenso na kalemi mona Kisenso na ko sanga yi eloko na moka toka kuna na kalemi to na kamina
boni pe soni bonne moté ma bébou. Tout ça besoin de développement à commune. Bine bozawana ba le baraté. So mutalobi, oh mukamate mufunge. Ndeko na ngai, yom de so benga na appel masqué. Mobali ya solo a benga mutu a se présenter. Ngai meseke ngandi. Na bengi yo pour la cela reproche ya boye. Ba benga rato so benga numéro masqué, ozo kosa komote. Benga tu appel vidéo. Commission Rosoma Kamuna yo. Prochainement, on va respecter Batu. On va respecter Batu qui sait ça. Qui sait ce à mototé, qui sait ce n'est pas à vendre. Na clôturé. Na sepele mingi na bana qui sait ça, on va faire un groupe aujourd'hui qui sait ce bon moko. Et faut qui sait ça. Nenga bole bandero ko mata. Qui sait ça na bana qui sait ça. Mais bana qui sait ça nini? Qui sait ça na bana qui sait ça. Mais bana qui sait ça nini? Bana qui sait ça lolenge nini? Félicitations à Billy Ango, qui sait ça, le sac. Biso to zago na dimanche. Na ba mama na biso de to sanganaka. Wana vol de to sangana ba image. Na zala ki wana ngai wana mese ki kuzei ko wakatu Didier. Na ba mama na to so na masolo ya mboka Congo, développement ba commune na biso, ndenge ba quartier so ko tambola, biso ne to so ka place. Ya bateau yo, ba ça la nation, ba ça pouvoir. Il y a aussi la peuple wana ba aussi le côté biso remplacer bango il y a d'autres élections salama donc la remise et reprise parce que bilan est ça chaotique bilan zéro to ke kule na commune ya bu commune Sele to clôturer na makamba kise swana wa mitebe ko benga e ko beta na kozonga kuna na kozonga député national ya Lukunga Ndeko Eliezer Tambo asekisiki bana ya Congo bato bauti bachango Maluku Masina Matete Njili Kimbanzeke Lemba Makala Kisenso ba Charlie bazalaki wana Kisenso bezaki représenter na pesa muninga sourire oyo première dame de la République démocratique du Congo ayaki ko assister ba handicapé aye wana ngamoko pe mwana ya handicapé ayaki wana ko pesa bandeko oyo bino benga bandoki bo négligent sourire na vision ya pesa muninga sourire oyo za visionnaire ya eza vision ya Ndeko Eliezer tozaki na terrain local bon la ba extrait tozaki wana mais tozo la bino sur na image ya len bandeko moko bandima biso ko sangana ko soutenir vision oyo to comme wap oyo Aldec parti politique Aldec to beta rap masolo baninga ya baninga e kamba maka na mama Kipendano mama diaconesse princesse Adèle Kainda Maina mendeko moko na kombo ya Chirac Bakama yazali député candidat député national ya circonscription ya Changu candidat député national ya Changu azali candidat akene ko kotala ba difficulté population za na yango eloko na sepeli na yambaki ndeko oyo mais ataka kitiku na buma ya kote mbuta kizenga abandaka kozala kuna kote mbuta kizenga abandaka kozala babenga mbana babindeko Didier Kiku to moni moto yambaki aye awa pa na biso to sepeli tozo pesa ye mbela na biso et puis to repesa ye place na mitema na biso un jour alobela biso po ayebi koloba ye nani Ndeko Chirac Bakama azali 7 ya Aldec Changu azali pe candidat député national ya Aldec na Changu kuna akene kuna na buma Changu ezina makadamité pozo mona so comme na Marshal Liberté yo kaliski Changu ya ngwana so comme na commune Njili yo kasi Changu ya ngwana ozo bosa na ke tozo na ancien cimetière qui Kimbanzeke existaka quartier Biela existaka comment au mona pasi aux population ko vivre courez la kate nzela ezala kate insécurité paille mais yo le baka yo mona Changu ze ayo yo so kolo Changu mais tala était à Changu ah tozo na commune Sele na commune Sele boko mona descente ya Ndeko la biso Chirac Bakama o mona sengo o population ezui
ya komona caméra ya toko mwapi ya komona molobeli fitik candidat na bango ba misusu bakenda kutu bakimaka bokoto eta nzela bokoyoka bango moko ba notable ndenge balobi bokoka pe réaction ya ye moko moto akoza molobeli na bango oyo nazoloba ke remise et reprise il faut salama alors élection ezali bandeko bakosa bino te élection ezali remise et reprise il faut salama bilan chaotique année à bilan bo expliquer biso osala nini makanisi na pona commune za nini bande ozwa pouvoir oyo ya député combien de basi oyo to de bazemi na commune na yo combien de bala basi oyo bomina bala na bango na ba commune na yo bino bo sutu na ka basi na mituka na ba veste yo na age na yo pena ndongo za wana yo na vie na yo so mutuka sika yo mto pousse yango so ça le cas 7 jours au petit chauffeur aux autres sur na mutuka et puis mituka combien il y a 2019 2018 so ba mutuka pena na izini pour don dimayo il y a 2023 au tambola na so za misolo ozana mbongo te lolendo ya pamba décembre yango tokotala sur fier wana mapeko mno ozongo sa yango soso c'est pas normal lolendo ya pamba bon c'est l'absence de ça episode za kuna na buma na commune ya Sele Yves Bolofa Yaka. Mata mbala ko bouger nete yaka. Yaka mbala. Yaka. Ko bouger te yaka. Yaka. Ko bouger te yaka ka bongo. Yaka ko bouger te yaka. Yaka mbala mo yaka. Yaka. C'est le mari bien intéressant c'est beau ya. Papa Michel, yo connais on a pensage. Pensage de ça bien te. Pensage de ça il connaît un pancart. Oh. Sirati bakama ye wana za kokota mama bozo beta maboko molobeli ya bana tsangu ya Sele molobeli ya bana Puma ok mbote na biso mbote lisusu nazalaki déterminé je sais na kotelema na kovanda soki esengi na telema na kotelema soki esengi na vanda na kovanda ok merci beaucoup aza ndeko na biso to supporter ok soki olingi ovanda malamu oyebi deja moko na moko nde azalaka osupporter ye wana tokovanda malamu mais so oza kaka na posa basala oyo olingi nde place mabe eutaka
même Bible lobby biso ba o toza makasi to supporter to mema mutema bato bazali ya kolemba. Pour moi, je trouve que ata koloba problème est exact. La première des choses na pesi binombote. Amen. J'étais déterminé et singela kina komakala. En tout cas, biso tangu tozo sa la politique, maman princesse Adèle Kainda Maïna, azali autorité morale, ayebisa biso oza ba Kristo. Mo Kristo azali mwinda. Tangu toye na politique tolobaka ya solo toloba lukuta te. Soko moni ko kokoka olobi na kokoka. Soko moni ko kokoka te olobi oyo pour le moment na kokoka te. Mais to pesa mikolo po ete tozwa makoki ya kokoka. Soki bomoni na retard ezali ngai te. Ezali bato esengelaki baya na ngai nde bangunde bapesi ngai retard. Soki pona ngai déjà toyokanaki tokoma wa 15h ngana lingaki na koma 14h. Wuta nazalaki kozela bango bapesi ngai retard. Sikoyo na yebi nzela atako ezali pasi prochainement na kozela bango te. Boko limbisa naza na kosu moi bokono. Mais nasali makasi na koma tout solola. Na pesi bino merci parce que vous avez accepté yakuya koyambangai to kutana to solola. Na pesi merci na bakonzi na biso ya mabele les chefs coutumiers. Matondo mingi pona bo jalisi na bino, pona présence na bino. Botiki ba occupation na bino bolobi boye, en tout cas cela me va droit au cœur. Tika ete Zambé apambola bino. Merci mingi. Bokonzi na bino efuluka. Efuluka vraiment kimia pe ezala na bamboka na bino. Ezali pe mboka na ngai. Na pesi merci na commandant à la police. Oyo accepté azala na biso nesika oyo. Merci mingi. Je pense que collaboration ekozala malamu. Kaka lelo te kino mikolo ezali koya. Na osenga bato baza na sima bakende kovanda na sima na ngai moto azala te. Bokende, j'aimerais vous voir en face. Atana ba drapeau bokende na sima. Bozo esika ya kovanda. Olia kotelema na sima. Mama, kende kovanda na ya buma. Na yebi ete mbala ya liboso bumu na ngai kasi nazalaka na bino ba nouvelle na bino nazalaka na yango na yebi bino malamu pe nazali moko kati na bino ndenge tolobaka masina ndenge tolobaka njili ndenge tolobaka ntsele eza pe ndenge moko tolobaka buma. Moto avandi na masina na njili akeseni te na moto avandi na buma. Pe moto avandi na buma akeseni te na moto avandi na limete na gombe. Pete biso nyonso toza ba Congolais, toza ba kolomboka. Mboka ezali ya biso. Seulement biso toponi tozala na buma, basusu pe baponi bavanda na limete. C'est-à-dire décision oyo mutu alimité a kozwa. Oyo esengeli basalela ye. Eza pe ndenge moko na mwana ya buma esengeli basalela ye. Lelo yo na ye buma. Na ye buma premièrement lokola responsable numéro 1 ya Aldec na Tchangu. Toyokani? Amen.
lokola premièrement responsable numéro 1 à Aldec na Tchangu. Na ba prérogative na ngai naza na devoir ya koya buma ya koyeba bana ya buma baza ndenge nini bavandaka ndenge nini ba difficulté na bango ezali nini na ba prérogative na ngai esengeli na yeba ngai nde nazali ko représenter bino na bureau ya Aldec. Soki bino bozali te parti pe ezali te. Soki lelo tokozala na enzombo o tobi lolendo, c'est parce que bino bozali. Si yango na lobi eloko ya liboso nga na komi buma. Ezali lokola mokambi ya Aldec ya Tchangu oyo azali kolakisa pe elongi ya mokambi na biso princesse Adèle Kainda Maïna, ministre d'État au portefeuille. Tobetela nanu mama maboko. Toko solo la naba sur tous les plans, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan na oyo nyonso esengeli tosolola. Parti na biso Aldec, ça fait 6 ans depuis l'État congolais andimaki biso musala ezalaki makasi toboyaki ezala parti oyoyo ya poche ya mutu. Elingi koloba ete mutu wana asala parti ye na libota na ye kasi ayaka akosi batu bamoni ye na batu me nyonso azali kosala intérêt ya libota na ye. Biso toboyaki tolobi Aldec esengeli bakolo nango bazala base oyo bino bozali oyo bolobi nde parti ekobunda na esala oyo boboyi soki ezali ete ya solo ezali mabe parti pe ekosala yango te nde tobundaki lelo tozali sur les 26 provinces ya République démocratique du Congo. Et loko ya mutuya ezalaki nanu tozala représenter partout. Ndenge toza na Buma, ndenge moko pe toza na Gungu, ndenge moko pe toza na Chopo, ndenge moko pe toza na Lualaba, kuna na Sandoa, ndenge moko pe toza na Ilebo. Aujourd'hui, nous sommes représentés beaucoup Limbisangai. Na salle effort, on a bien que je suis un peu malade. Nous allons représenter partout. Tolobi Aldec, c'est une famille. C'est une famille politique, bien sûr. Ndenge tozalaka na libota, ozana papa na mama na banoko. Soki likambo ekweli noko, bana kansi ba telemi. Likambo ekweli mwana papa telemi nde tobengi libota famille ndenge moko pe ngai na bino na kati na Aldec nous sommes une famille. Soki likambo ekweli mutu songolo pakala ekweli pe biso toyokani esengeli to bika bongo na Aldec. Mwana ya Aldec nyonso oza na Buma yeba ete ata voisin azande kona yote na libota o to bengaka biologique na makila mais akomi ndeko na yo po ete bino nyonso boza na kati ya Aldec. Soki likambe kweli ye esengeli okende kotia ye maboko toyokani nde boye tokotonga ekolo ya malamu na kati na Aldec. Toboyaka zuwa, toboyaka koswana, toboyaka ki ennemi. Poete kati na zuwa kuswana na bokabwani
nde monguna azali kokota azali kolonga biso lelo soki tokozala bomoko boyeba ete tokolonga pe monguna akokweya toyokani ngai na ye koexhorte bino bana LDEC tozala na bomoko bisika tovandi soki monguna ye biso nyonso totelemi po tobimisa monguna libanda tozala bomoko elongo na bakonzi na biso oyo bazali kokamba biso na buma na ba chef coutumier biso nyonso esengeli tozala bomoko yango moni Mobutu tango asosolaki abandaki koloba papa bo moko papa na biso mama na biso azali princesse Adèle Kainda Maina azali mama na nsomi azali mama ya malamu azali mama oyo akabolaka te nde eloko ya liboso nga na ye koyebisa biso esengeli na biso tozala na bomoko na lingomba na biso ya LDEC po tolonga soki toza na bomoko te tokolonga te ngai nazala te bakonzi oyo bazali kokamba bino na lingomba ya LDEC boyoka bango botosa bango boyoka oyo bazali koyebisa bino soki kokoso ezali bobeleli ngai nayebi kokoso ezali nini pe nini oyo esengeli tosala po topesa eyano na bana ya LDEC buma eske toyokani baye bazali kokamba biso batelema nanu tomona bango na kati ya buku bandeko kolonga ezali kati na bomoko na kokabola te na kotalaka elongi te kolonga ezali se na bomoko soki likambo ezali oyo esengeli totia maboko koloba te ke mama wana nga na ye toyokanaka te papa wana bisala na ye biloba likambo wana kati na biso ekutama te toyokani to traite batu nyonso lokola yo moko olukaka omi traite ozala naza na posa buma mobimba oyoyo lisolo ezala kaka LDEC lelo namoni boprésente nga un état de besoin ezana makambo oyo nakoki kozala na makoki ya kosala ngai mais ezana makambo oyo nga na kozala na makoki ya kosala te kasi soki tozana bomoko tolongi etumba nde bokopesa biso makoki ya kokende koloba na ntina ete bakonzi ya mboka baya kosala oyo biso tokoki kosala te alors po tokoma na niveau wana ya kolonga po tokoma na niveau wana baposa na biso oyo ezali awa ekokisama esengeli na biso se bomoko kati na bomoko nde tokolonga na banzi ete na kozala na temps ata lelo te ya kobengisa bino tosolola malamu po ya koyeba lolenge nini esengeli tosala po ete tolonga buma pe tosala makambo ya malamu na buma toyokani tovandi. Là c'est la première des choses. La deuxième des choses, na banzi ete na ye ko sensibiliser bino tolamuka po ete tokomi na tango moko ya motuya tango oyo ya maponami ezali koya nde tango oyo bino bosmi ambruyaka obosani ete na maponami oyo soki nasali shua ya mabe eloko ya malonga ekozala te lelo bozolela nzela na yoki nzela eza mabe ngai moko na moni mais eza na bato oyo topesaka kaka bokonzi bayaka bazongaka pourquoi pas babongiseli biso nzela oyo
mbongo ezangi te. L'État congolais azangi mbongo te ya kosala nzela. Kasi mutu akolobela biso nde nzela wana esalama azali te. Kasi kaka bato wana nde bayaka pe biso tozwi bavoi na biso topesi bango. 2006 abimi député ake ministre. Alongwe atana place abanda kovanda ke kovanda na Gombe. 2011 azongi lisusu aye ayeli yo sani ayeli yo liputa opesi ye lisusu azongi. Depuis akenda atalaka yo te nzelo pa yaka ngo te. Alobina kende kuna mutuka nange beba bakosombelanga mutuka. Abosanye ete bino nde bokomisaka yeba mokonzi. 2018 aye lisusu bopesi ye voix. Azongi lisusu. Bino basoso ye ndeke likolo azotala bino. Soko alie. Oye ekwe yaka wana nde ekwe. Wana bino bolobi yaza mokonzi. Bobosani teke mokonzi ya solo ezande bino. C'est vous le peuple. Na bamboka misusu babangaka bino. Est-ce que toyokani? Biso peuple nde batosaka na bamboka misusu. 2023 yango ekomi koya lisusu. Azana nzela lobi kuna babolole na ngai. Eloko mususu eza biso moko nde toza mabe. Biso moko toza mabe pourquoi? Tozali koyeba te. Ete eloko tozali kosala yo so kolanda 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs. Lelo moi je me dis c'est vrai na ye bouma. Nakoki kopesa bino mbongo. Mais mbongo wane kosala eloko te po kokende boye. Osombi ate ekolo fufu pe esili. Ekolo fufu ngo po omona cher. Ozana poso lia ata sardine okokoka kolia te pourquoi ça cher. Mais lelo soki banzela na biso ebongi. Eloko tosomaka cher ekokoma moins cher. Mais po banzela ebonga esengeli na bato baza na vision. Est-ce que toyokani? Jekoko asala tout babongisa kingabo banzele ekota. Est-ce que akeseni na ba oba biso tomandaki ko voter? Akeseni te. Le problème est que Jekoko amoni alobi te. Bato ba pesanga lokumu. Ngape funa pesa bango lokumu. Nzela soko ebongi. Mai soko ekoti. Lotili ki soko ekoti. Moto akosala activité oyo alingi akolanda ata oyo ozwaka kuna te. C'est très capital. Est-ce que toyokani? Toyokani. Na lobite kenga na kosala nzela naza incapable, naza na makoki te. Kasi lelo soki toke pa l'État ba bazali kokamba. Tolobi soki boboyi kosala nzela tokoyebisa bana buma. Mutu songolo pakalanda azali kosala kenzele esala mate. Est-ce que moto wana akokanga motema? Akokanga te. Soki na moni a résister, tomate pa fati be. Tu es ici béton, moutazo nyoko la bana no ya buma ye wana. Nzele ko sala mate ko sala mate. Et senginde moto azala na volonté. Akobimisa ata 10 francs ya poche na ye te. Ba pesi ngai ba bengi ngai na yabi bato epa na ngai ba yebisi ngai. Biso kuna kabine na biso eziki. C'est vrai, cabine na biso eziki. Cabine soko eziki. Sinel ndako ya longola atie moto akobimisa ata 10 francs azate. Nabi bon, ça va. Na luki numéro ya responsable ya Snell. Oya soki paka na cabine. Na bengi bandeko bazalaki wana. Na ebisi nazana posa na yo tokutana. Likambo nini? Na ebisi non. Esika songolo pakala cabine eziki. Esengeli signala sala musala na ye. Mokonza na ebisinga nazate. Naza na déplacement. Mais na rassuré yo ke lobby na kotinda bato ba longola yango ekende. Soki ba ko réparer yango te mais to ko luka cabine mususu na lombango to sala nini to tiela bango. Est-ce que na bimisi mbongo? C'est comme ça. Eza la courant eza la maille. Mais le lieu comme po ba yokela yo et songolo zala na bokonzi. Soza na bokonzi te mo ba yokela yo ezate. Yangwana esengeli na biso to sala nyonso na
2023 Aldec azwa bokonzi po abundela baye oyo ya ye. Toyokani? Nde boye. Nde na ye ko sensibiliser bino na ye campagne te pona no ebandi te. Mais na ye ko lamusa biso tokeba. Bato alokuta bakosala nini? Bakoya. Badongolo miso bakosala nini? Bakoya. Kasi boye baka ete tozana bana ya ndaku oyo esengeli biso nyonso bana ya buma totia bango o maboko. Po ete lelo soki babimisi mitu baebi ete kuna tokendaka buma me pona kokoma ezalaka pasi. Esengeli tokende koloba totia makelele po kokoma na buma ezala lisusu pasi te. Elenge sa basali nzela te. Basali. Babuki kutu bandaku batu bavandaka yangwana te. Awa kutu ndaku nanu bakobuka ezali te. C'est-à-dire nzela ezali malamu bakosala na pete nyonso. Ekoti partout awa pe tobeti maboko. Toyokani? Donc bana ya Aldec mama apesi biso consigne. Alobi eloko ya yambo. Aldec c'est une famille. Soki batie yo maboko yeba ete kuna kokoso na bango ekomi na mutu na yo. Po ete soki osali te biso pe tokolongola yo. Tokotika yo place wana te pe toza incompétent. Est-ce que toyokani? Donc voilà un peu na ye ko sensibiliser bino. Olobi? Na ye ko sensibiliser biso na époque oyo tokomi. Ezali époque moko très délicat. Oyo esengeli na biso tozala na bomoko tobunda. Tokolakisa bino bay oyo esengeli totia bango maboko. Biso nyonso na bomoko totie bango maboko. Toveye pe na tango wana moto ameka koyiba bavoi na bango te. Et moi je vous rassure, mosala wana toko sala lobi soki to longi bino pe boko longa pe toko bunda po ete buma ekende liboso. Buma ezali esika oyo esengelaki ezala malamu. Pe tozwi bakonzi ebele na buma. Tozwi bakonzi ya makasi na buma. Oyo bakokaki koloba kaka liloba pe nyonso esalemi. Mais pona nini esalemi te? Volonté politique ezate. Est-ce que toyokani? Volonté politique ezate. Soki nzamba asungi yo. Soko lingo vanda malamu o umela. Luka pe voisin na yo azala malamu. Po motema mabe ekozala te. Est-ce que toyokani? Kasi so saka na posa yo moko zala malamu batu balelela yo. Expérience de vie na yo ekozala mukuse. Pourquoi? Baner na yo nyonso ekozala solide koluka ko répondre na batu. Tant moko pe soko lobi na ko répondre te motema mabe ekoti basaleli yo pe mabe. Or lelo so nzamba asungi yo esengeli ndeko na yo pa azala malamu. Ye wana pa azala malamu. Ainsi de suite po ete bino nyonso kimia ezala bozala pe na bomo ya mulai bozala pe na bomo ya esengo. Na biso nde nzela. Mposa na biso nde courant. Mposa na biso nde mai. Ok. Soki okoka tokopesa place mposa leko école. Bana batanga. Nazana likamu. Mutuna nanga ezaboyi. Nazana sima numéro 1 na biso ya biso bana mamvululu. Pasi tozana ngo mokonzi auti kobeta zela. Tozana zela te mai. Tozana ngo te courant. Tozana ngo te me mutuna ezaboyi. Po tozwa to recevoir makambo nyonso wana de sorte que eko faciliter biso tâche ya kozala na biro na biso en voie normale. Tosala nini? C'est ça ma question. Oyo mokonzi alobi e résumé nyonso. Nde na lobi nako ekomama te ke moto aya ebisi bino
nakosala boye 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 ekomama te ke akosala yango to mpe akosala te mais seulement moto aza na volonté ayebanaka ke ye lobi soki akomi molobeli na biso ata 50% ya ba besoin na biso ekokokisama eloko mosusu nazoloba eza mpe bino moko oh non ndeko na ngai atie libaya na kovote ye ozovote mpo aza moto ya mboka na yo mpo aza ndeko na yo mpo oyebana na ye nde oke kovote no sikoyo ntango akobima wana asali eloko to koloba nini topesa chance azala ndeko na yo to ndeko na yo te mais mutu aza na volonté de faire quelque chose. Merci na bandeko balandi bandeko na nga buma debout awa na tokomwa télévision tokobosa na kabana ya Congo te partout bokobenga biso esika nyonso toko informer bana Congo ba comprendre ba difficulté au peuple azali na yango que demande le peuple congolais bana Congo ba kosenga nini nzela malamu bali ya malamu et sécurité sila batambola lokola moto nyonso tout mais la kuna na buma bomoni na bomoni buma eta nzela so zaki bande aldek te to de découvrir yango ndeni so zaki shiraki bakamate to de découvrir yango ndeni alors bande ko la ngai bana changu ye wana année à remise et reprise oh ba côté ba bima bo ressentir que différence ezali et ba vision ne ba provision formation zali ya descendance venir à Etienne Tshisekedi wa Mulumba ndeko les tambu mona fumuki mbangu est-ce que destination wana Tshisekedi wa Mulumba ya chichi besenga ne mukongo nzoko ndeko les tambu formation okiti boye ozo matakaka fumuki mbangu azawana bozo comprendre les vision oyo donc mutu ko rater la formation wana sur le plan spirituel intelligence sagesse jamais de ko rater ya nous sommes na ba congolais bozo conscience bana kisenso prenez-vous en charge l'air est grave mais l'air est venu to suki après mon koloma lelo tikate kimi ya kolonzambe ezala na bino.